Voilà bandeko balandi ya chaîne abino toyeko pesa bino vraie information parce que ndenge toyebisaki bino ke tozo landela lisolo o ya dialogue na ndenge moko ya dosé. Alors toyeko confirmer bino ke enfin gouvernement congolais aye kondima dialogue contre ba M23 contre ba Pantin yaba M23 mais eloko moko ezali kozanga. Alors gouvernement congolais abimisi déjà communiqué que oui bakozala bako participer na dialogue oyo bandeko na biso bangolais hein, ndeko na biso Joao Lorenzo président ya Angola oyo azali ko organiser. Mais eloko moko ezali kozanga, gouvernement na biso nanu ba annoncer te batu oyo bakokende na Luanda. Yango tozali ko comprendre est-ce que ye moko chef de l'état akozala to ako délégué batu. Mais biso tozali ko senga ke ye moko normalement chef de l'état il faut azala. Donc azanga te normalement il faut azala. Mais eloko mususu tozali ko senga na bandeko oyo bako kende kuna. Na bandeko oyo bako kende kuna parce que biloko tomonaka na ba dialogue na ba négociation ba président ebele bakenda ko signer ba accord oyo biso population toyebaka te. Toyaka koyeba yango na sima soki président alongwe na place wana nde siko secret ebandi kobima. Bandeko o bazo kende na kati ya Luanda ezala président de la république ezala délégation bokende kondima ata eloko moko te. Boyoka bango bino pe bolobi oya bino après boya kopesa biso restitution ndenge Patrick Muya ya asalaka tango bakotaka na ba réunion ya chaque vendredi ya conseil des ministres. Tango boyoki oya bango boya epa na biso population boye bisa biso clair bobombata eloko moko te. Boye bisa biso clair que non tala ba M23 ba lobby boye pour que kimia ekota na République démocratique du Congo. C'est par là bokoyoka lisusu population ndeko na biso Jean-Marie Lukulasi apesaki proposition ke toke lesu na ba référendum mais ekozwa biso pe temps esengeli ke non soki bouti kuna boya kopesa biso restitution boleka na ba chaîne bo publier yango et puis boyoka pe biso population ezala te ke non ndenge ba président mususu ba banda ko kende na nkatimini bake ko signer na bango ba accord biso population tozali koyeba te wana nyonso tu yango biso tozali ko souffrir pe soki lelo bandeko na biso ya est soki lelo République démocratique du Congo tozali ko souffrir na ba accord oyo ba président mususu ba kenda batikala kosala siko biso nde population tozo subir parce que ba président wana nyonso bango bazana bango na vie ya bien baza kitoko bazo lia bien ata kutu biso tozo souffrir mais bango bana bambongo na bango baza capable ko somba sac ya fufu baza capable ko somba 200 verres madesu mais biso bato oyo toza ko souffrir. Donc yango tozo senga na bandeko bazo kende kuna en tout cas bosale la mayele bokende ko signer biloko te mais boyoka bango bino pe boloba vérité ke biso pe tolobi boye donc tozongi na base na peuple oya kondima tokoya ko répondre bino na ba jour ezali koya. Mais soki bosali ke no boke kondima bindimela makuluta didi wana makuluta didi bondimela ndimela te parce que o babenga yango ekomi piège. Eza piège moko ya munene telingo passer lisusu soki mutambo ekwaboki tukangami lisusu na mutambo.
mais ça piège bino ozali ko kende kuna bozala mayele. Alors nakoyela bino entre soir tona tongo na kosala lisusu live pour que toyeba banani oyo bakokende na Luanda lobby oyo mardi oyo le 18 banani oyo bakokende. Mais jusque là gouvernement na biso nanu banonse te banani wana oyo bakokende, délégation nini oyo ekokende na kati ya Luanda. Mais gouvernement na biso enfin bandimi dialogue contre ba pantin ba M23. Merci beaucoup. Tosuki awa toyekaka pour que topesela bino mwa info ya mokuse wana boyebela makamba mboka ezali kokende ndenge nini. Merci beaucoup.